résistant patriote, nous sommes en esprit et vérité pour la libération de Mabélé dans le Congo est allé en captivité. Il y a des Rwandais qui force notre négative. Ils ont agressé, ils ont battu la biche Mabélé, ils ont résistant patriote. Dans la drapeau et kangi biso tiré en otage na ba conférence toujours ça là na ba manifestation na ba sitting chaque fois toujours ça là ba manifestation ba conférence toujours présenter ka drapeau et là ko kanga biso na ba makambu ebele etali na monde spirituel. Pourquoi? Parce que tout le bakarango chaque fois combat mabele et dans la combat molimo combat mabele dans la combat moko spirituel. 3 millions d'habitants, eux, dans le peuple et Rwanda, ceux qui vont réussir les locaux dominés, plus de 70 millions de la population à Congo, c'est parce que spirituellement, les Congolais, tout ça qui est faible. Pourquoi tout ça qui est faible? Parce que tu trahis ça qui, papa n'a dit au balakisa qui dit chemin, balakisa qui dit coco, balakisa qui dit secret, le lengini ne sengeli, tout battre la mabélé n'a dit au Congo. Mais distraction, eux, ils voient qui dit tout ça qui va monter. Tant on a dit le papa, on a dit que on a Fumuki Mango, on a dit qu'on a Patrice Emery Lumumba, on a Bundati pour la unité nationale du Congo, puis à Bundati pour appeler sa Congo indépendance politique. Bien sûr, tout ça qui a une indépendance économique, mais après ça qui quand même Congo indépendance politique, la unité. Dans la lutte qui fait à l'Onga qui bitumbana pour péter Congo, eux qui sous occupation belge pour colonisation et d'aller faire occupation. Il y a tout le monde qui même en belge, qui 10 millions. Tant que roi Léopold Dazo condamné pour qu'on n'a pas de Congo d'aller sous occupation. Qui 10 millions parce que on a tellement la occupation belge. Alors biso lelo otomi bengi ba résistant patriote. De ce bunda pour récupérer ma belle na to ba botoli biso na ba paya et sengeli to boya drapeau o na ko présenter mino dessus na émission o to ça na bilili ya les patriotes ya maître Jérôme to boya drapeau o ezali drapeau ya occupation eux ezali drapeau ya occupation biso ba résistant patriote na 4 coins ya globe et dans la patriote résistant ya Pareco ba patriote résistant à CTDP. Il y a un groupe, monsieur, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Amérique, dans l'Europe. Et c'est un beau drapeau, il y a occupation, il y a belge, il y a imposé, biso na Congo, il y a l'époque où les politiciens tribalistes, qui pouvoir, qui dit, Bobino Mo et Sengel Bomito dans notre question, pourquoi quand les Patrice Emery Lumumba a coupé na drapeau et peut-être victoire à 7 étoiles, drapeau on a présenté bino yango awa siko malgré dans la caractère mon mais maître Jérôme a obenda yango drapeau Patrice Emery Lumumba a tiqué la qui nango biso Congo la unité et aller drapeau il y a 7 étoiles. Ce chiffre 7 est allé chiffre et accomplissement. Abandé lutte na suka aye kolonga baye ko pesa indépendance politique na Congo. A longa qui a mon drapeau o ya 7 étoiles. Alors, bon mitu na bino mote pourquoi kaka utiliser le peuple président Mobutu pour réussir à assassiner Patrice Emery Lumumba au to benga le père et indépendance. Malamoko ba imposer à l'ongola drapeau oyo a changer à ta drapeau na yo atela ka biso na Zaïre ba congolais faut tout na bino question dans le régime dictatorial il y a peuple président Mobutu et quoi Laurent Désiré Kabila bomi tout na raté pourquoi a zongi ta ki drapeau oyo à 7 étoiles bomi tout na bino question pourquoi quand l'herbe a assassiné Laurent Désiré Kabila en 2001 et pas Yemoko Hippolyte Kanambe, Malamoko ba Belge, le voilà ba Pouya qui assassiné Laurent Désiré Kabila, ba Yebiti Kanambe a drapeau o bango mo ba préparer ngo depuis ba année 60 ba yebe loko nini ba bomba ngo la drapeau o na expliqué ki bino na émission précédente étoile o bo mo na likolo étoile o bozo mo na drapeau o étoile o drapeau ba belge ba imposa qui tant que Laurent Désiré Kabila poufi ba lobi na Kanambe azongi ta drapeau o Kanambe là asie drapeau o dali drapeau bango ba préparer na ba conférence na ba tenda na na Lubumbashi bango mo ba ko s'arranger ba bongi ta capable ba yebara déjà que na plan na bango nde ba se préparer un jour ou l'autre
Congo il faut la sous-occupation pour réussir la balkanisation à Congo. Ndenge na expliqué bino étoile au bozomona awa ezali empire Timatusi. Ils ont représenté empire étoile au bomona oyo. Bino bozomona onka étoile mais ezali empire mobimba. Oyo toyokaka empire Timatusi oyo ovanda na Kivu kuna yango ezalaka représenté na étoile oyo. Rouge oyo ezali makila ko exterminer ko diminuer population na kati ya Congo. Congo eza munene akoma na population muke po bapaya bazwa avantage Belgique akotisa memo na Nations Unies que non voilà Congo eza munene na grandeur ya continent mais population na ye bakomi muke lokola complicité ya bitumba ya Congo ezali complicité moko international plutôt et ko permettre na Nations Unies à appuyer dossier ya Belgique po Belgique Belgique azwa faveur wana ya kokabola Congo. Vous comprenez na Congo là on a beaucoup de pour les autres après des solo tu as que pour mettre à mettre zéro mais il fallait toujours ma révision il y a des solo où il y a étoile pour Congolais pour comprendre que sotomi benami résistant patriote to kokili lisutu jamais que ça la kaba manifestation na biso ba conférence na biso na drapeau où il y a occupation drapeau où il humilié biso ba Congolais yango tokoki ko accepter yango lisusu jamais biso ba résistant patriote ndenge toboya constitution na Congo toboya parlement na Congo ezali gérer na ba occupant ndenge pe sengeli toboya drapeau oyo. Merci. Merci, je crois que Mike Mutombo est vraiment explicite et ndena lobaki na début à émission et sengeli tozala ana to vivre en harmonie avec les êtres essentiels ya Congo, c'est-à-dire ceux qui ont commencé le Congo. Maman qui pas vite avant cela Batumso Banda mais bango ba marqué quand même l'histoire Simon Kimbangu et puis avec d'autres générations pour ne citer que Batouana et y a un moni avec tout ce qui a eu comme empire royaume et en tout cas royaume ezala qui prospère et puis ezala qui vraiment na nini ya makasi ezala royaume Congo. C'est comme ça que nos ancêtres bakutanaki bazwaki quand même harmonie pour que pays ezala appelé Congo. Mais une chose est vraie dans les jours à venir, tu expliquer le pourquoi tu garder toujours Congo, mais on est un peu de la démocratie, de la République démocratique du Congo, puisque na ère ezalaki na ba royaume be empire ezalaki monarchie ezalaki toujours classe moko et même famille fallait de ebanda ko diriger. Voilà lelo ère Congo esangani batu nyonso et comme si to garder Congo pendant tous en bango en harmonie mais seulement et comme que non Congolais o yaza na ba meilleure idée o yaza capable ya ko gérer mboka wana pour na bénéfice ya ba Congolais mususu en ce moment là a qui accéder na pouvoir. C'est comme ça qu'il faut tout expliquer ba ko na biso que démocratique République démocratique du Congo mais to garder toujours racine ya Congo pour tous en bango en harmonie na kangi parenthèse wana. Deuxième question ezali première question, pour ceux qui ont juste rappel, il y a ce qui s'est passé d'abord dans l'interview au Loba qui la fois passée. Et puis, première question, ils dossier où ils ont fait couler encre mingi, ils allaient à Mwananse Mindenge à évader, à réussir dans l'organisation na batunaye pour que réussir quand même pour faire échapper la prison, na yebite ceux qui Yomo aux informés à Bamaramboana et tout consort au la commentaire puisque entre autres il faut tout même un raisonnement même n'andenge raisonnement si logistique même surtout qu'il y a un raisonnement philosophique si pas analytique même pas penser analytique au monde que même abisso que même na plusieurs idées à telle enseigne que tu recota belé ba doute mais n'empêche que au sa opinion na yo s'agissant il y a ce qui s'est passé réellement na veille na tongo oyo il y a les 17 journées oyo eza considéré la journée à occupation oyo marquant malheur début à malheur ya peuple congolais ezala les 17 mai 1997. Alors aux en la parole. Ok, merci mingi maître Jérôme. Dans le monde où on a eu ça bande konanga ba congolais nyonso e ba jolanda biso pe ba kolanda biso na bilili o na 4 coins globe bi sika nyonso bazali. Événement où ko sala na Kinshasa na capitale ya Congo etali sous occupation rwandaise.
biso nyonso tolandi yango na TV5 na bamédia international tout ça ndenge différents journalistes basali baanalyse sur comment 11 militants ya chef spirituel mort bakoki koréussir kobuka prison ya monene ndenge wana oyo ezali plus de moins na 200 gardes oyo basurveillaka yango mais esalami ndenge nini tout ça alors baquestion ezalaki ebele ngai en tant que résistant patriote Mike Mutombo ngai nayebisa bandeko na bacongolais boye mpo na biso barésistant ezali signe ya victoire na oexplike bino pourquoi ezali victoire pourquoi nabengi yango ezali signe ya victoire ezali signe ya victoire pourquoi parce que yo na ngai congolais sengeli to comprendre lelo ke tout ipawa bazala na bango na force te force ya tout ipawa ezala biso mo bacongolais mutopesaka bango puissance wana barwandais baza forte force ya barwandais eza biso biso mutopesaka bango force wana parce que dans la prison lokola makala eux eza na plus de moins 10 000 prisonniers mais 4 000 prisonniers baréussir kobima mpe kokima alesi tambe mwamba vraiment soki azalaki vraiment mutu moko ase respectaka il fallait démissionner il fallait vraiment ça la lettre la démission na gouvernement ya occupation wana po eza soni na département ministériel na ezali vraiment eloko moko ya soni na deuxième aspect na olobaka ezali victoire mpo na biso barésistant parce que parmi baévade wana bainnocent babimi ebele parce que prison ya makala egardaki nde bainnocent ebele bacoupable bazotambola libre na ville ya Kinshasa mais bato bazali kodéfendre vérité nde bazose retrouve na kati ya prison wana ya makala ndenge tomona baka ya pasteur Coutinho adéfendaka vérité que le Congo est en danger batie na prison abima lelo ndambo abima lelo ngai na bino bacongolais toyebi eza état oyo akotela nango na prison te nde état oyo abimela na prison donc oyo baza badéfenseur ya vérité bango nde bazose retrouve na makala oyo bazali baami ya lokuta bango nde bazotambola bazocircule librement bazali baami ya baoccupant yango wana ngai naza na esengo ya komona badéfenseur ya vérité base retrouve libanda bamilitaire ya mwanase mbalai 10 ou 11 comment bakoki koréussir koneutraliser plus de 200 militaires oyo basurveillaka prison wana mpo baede 4000 prisonniers bakima à part nano chef spirituel na bango Zakari Badengila aka mwanasemi mais baréussir kokimisa 4000 prisonniers na kati ya 4000 prisonniers wana plus de moins 2000 militaires bamilitaire oyo babundaka mpo na vérité na 2006 bamilitaire na 2001 garde spéciale ya Laurent Désiré Kabila oyo banda surveiller na palais de Marbre base retrouva na prison makala à part nano Edi Kapin bamilitaire bazalaki ebele voire même na mama na biso azalaki cuisinière ya Laurent Désiré Kabila ye mpe tozwi bainformation ke ye bakimi parce que ya yebi vérité ke Hippolyte Kanambe moto aboma Laurent Désiré Kabila babwaka ye na lubwaku na boloko innocente alors ntango bato ndenge wana babimi mpo babande kodéfendre la vérité lokola biso barésistant patriote mpe tobundaka mpo na vérité esengeli tobetela bango maboko bamilitaire ya mwanasemi oyo tobengi na vrai nom na ye Zakari Badengila en tout cas basali mosala moko kitoko baye kolibere kaka chef spirituel na bango te me balibere na baprisonnier innocent oyo bazalaki badéfenseur ya vérité basoda oyo basoutenant Jean-Pierre Bemba baza libanda bagarde ya Laurent Désiré Kabila baza libanda bamilitaire oyo bakendaka voyage na Kivu na colonel Mamadou Ndala kosala badémonstration ngai na bino barésistant patriote toyebi oyo bazongaka Kinshasa babwaka bango na libwako kuna na makala baza libanda bato ebele oyo bakangamaka mpo na vérité bato banda travailler na staff ya Floribert Chebeya bamosusu oyo babwakamaka na prison baza libanda lelo donc événement wana mpo na biso barésistant patriote en tout cas tobeteli yango mabuku
elakisi ke barwandais na bakolabo baza faible. Mais force ya barwandais eza bakolabo congolais mutu bapesaka bango force wana. Postoki 11 militants ya Zakari Badengila aka Mwanasemi ba réussir pour libérer 4000 prisonniers. C'est-à-dire 5 militants Mwanasemi ba kolota la paix démonstration na ndaka Rubero wana Gombe ba bomi pe Rubero. 5 militants Mwanasemi ba kolota la démonstration pe na ndaka ya Joël Kanambe, Jeannette Kanambe ba bomi ba ngope. Parce que 11 va neutraliser plus de 200 militaires qui vont surveiller la prison Makala. C'est que 5 militaires à Mwanasemi, na ko sati la biso ba Rwanda tu ba na Kinshasa ba de Rugwiza ba Bisengemana Bizimana Moeto aka Makara ba ko sala pe attaque mo na Kingaka tu kuna place Kanamba lalaka ba kangi pe Kanambe ba bomie. Donc nous sommes de la sake ba Rwanda ba na ba makasiti. Force ba Rwanda za ba kolabo congolais. Alesi tambwe mwambanga na osenga na yo soki vraiment dans la conscience, na ebi ko dans la conscience, dans motonyama. Mais nazo démissionné les asoni pour le département ministériel yo mutu bato ministre justice na gouvernement ba occupant démissionné mon frère. Et puis yo Soriano Nisima laisse Moïse Katumbi batindelenga vidéo na otali vidéo mo kuno lobi non les agents à gouvernement yo na Kanambe boza 1 yo jamais ko dénoncer mabe ya gouvernement na yo marambo yo le baïta toujours na avantage à gouvernement na. Donc ozolo baba vidéo pour Congolais tiayoka mais oyebi ke o non so yo tala ekosimba lisusuté Soriano Nisima laisse Moïse Katumbi vidéo tala kiwana olekisi na ota pamba olobi ke non ba evade wana je wana non c'est dans la planification du gouvernement et moko pour ba bimita batu ba Rwandais jamais ba ko créer aventure prison à Makala et buka na po ba ennemi na bango o ba na kata prison ba bima jamais. Rokinga Soriano Nisima laisse Moïse Katumbi jamais patron na Kanambe akoki ko organiser jeu yo yebi yango malamu yo pe place d'aller au choc et ça yo pe passe comment batouana batini et comme il danger pour na tout si pas na Kinshasa. Merci. Merci, je crois que Mike a lobigno so ouais goloba mais moi na baksa so kutubelema mingeza sauté mais toujours est-il que na oloba ba congolais belé o baza toujours ko continuer ko lala ou bien baza na bandoto pona mutu a réussir accomplissement ya ndoto il faut alamuka mais beaucoup de congolais jusque là baza na ba sommet profond et puis baza toujours ko ronfler ndenge ba sage balobaka et puis deuxièmement lisusu ezali que je crois que philosophe mo aloba lisusu wana que force ya liboso vraiment pour ko libérer pays ezalaka ninoyo ezalaka d'abord conscience, ça c'est de 1 et puis deuxième force ezalaka kolongwa père kolongola kobanga omoni ya que deux éléments on a un troisième toro ba sa détermination. Je suis vous êtes déterminé en ce moment-là victoire ezala mais que beaucoup de Congolais ne puissent pas encourager les mal de tous au monde à Boene Mike Amamutomba Otoloba que non en tout cas biso batutoza ko pesa ba Rwandais wana force juste la preuve du contraire monani ndenge zawana en tout cas musala ya kitoko oyo ba adepte ya BDD basali en tout cas coup de chapeau pour na bango et il y a même possibilité pour na ba endroit stratégique au ba Rwandais ba vandi wana ba roki ko déstabiliser yango avec 30 éléments seulement ya babdete ya Zakari Badengila nde olobaki Mwananseni. Vraiment tous senga ba Congolais na beaucoup d'engagement batu nyonso bazala impliqué pour la libération ya Congo et ezalo komo ya bien en tout cas toki ko renverser Kinshasa wana na ba province na journée moko to kosila na ba Rwandais pe ba histoire na bango pe abu pia. En tout cas, ils ont la détermination, la sérieuxité à biso ba Congolais et puis avec tous les collaborateurs tout le monde ba kanku ba bimi nzokande ba ça contribuer pour na ba boma ba Congolais na Grand Kasaï kuna mais ce sont des Kasaïens au monde ba bilo wande wana en tout cas ezopesa moi mobulu en tout cas on na zalai na ya koloba yango na ce qui s'est passé ça vraiment encourageant et même sur les loba ba mo kende na ba thèse na bango comme quoi
na Kinshasa nde eza bo insécurité ekota makasi bato ebele bakimi prisonnier ebele wana baza trop dangereux eza lokuta bango mwa bazali trop dangereux par rapport na prisonnier wana prisonnier kutu nde eza wana il faut baprêter main forte mpona tobenga na occupation tala motu bokanga illégalement 15 ans 10 ans neti baoyo ya basoda mosusu oyo baparticipa soit disant na régicide sipa oyo barevolveriza nano Laurent Désiré Kabila ndenge bango banda koloba mais tous ces gens là lelo nde eza boye soki bakoprêter biso main forte en tout cas Congo kutu ndenge eza boye ekomi su na situation moko boye ya bien motu moko tabanga eloko moko te oyo insécurité boye bango kutu baza baplis criminel kutu ke bato bauti prison wana puisque combien de bacongolais bango baza na gouvernement combien de bacongolaises bazovioler combien de bacongolais bazoboma bango chaque jour alors oyo nakai koloba yango wana s'agissant ya dossier wana et toke na deuxième dossier za kofaire couler encre deuxième question ezali tomoni communauté internationale baniba créer les biso phénomène moi boya moi mobulu avec Sedika Dokolo et puis na derrière c'est tomoni ce qui est derrière yé comme vous le savez d'abord si et seulement si ce jeune homme là là qui sérieux aurait que convaincre beau-père na era kangaka Kayemba que de toute façon beau-père Congo ndenge eza boyo évoluer ofanda na njili otanga na Congo oki jamais osala aventure boye et tout consort asala yango te alors dès le départ de tomoni que non petuana ozana manque ya patriotisme d'abord parti na ye bazolo basoki sur la culture soki parti soki culturel soki babilo moya ndenge wana ezo eza na sens te na ete so oza parole pour expliquer à ce qui concerne Sedika Dokolo il paraîtrait avoir libéré Congo mais basi basa sali de association ya bameti et oh bameti o musu baza infiltré musu pe baba congolais à 50% oza na parole. OK, merci maître Jérôme. Pour nous répondre na mutuna na o na talisa ba congolais réalité moko. Faiblesse musu ya yo ndeko congolais dans les sentiments. Ndeko na congolais bien sûr sentiment est naturel. Être humain nyonso dans la nama sentiment moka tinayo est naturel et tout à fait manifester ba acte musu. Mais sentiment oyo yo congolais dans les sentiments mo naturel to on dans batango na être humain nyonso. Oyo da sentiment moko oyo et activera toujours négativité na kata vie na yo. Sentiment na congolais on pousse à trahir ma belle na yo. Sentiment yo congolais on tinda yo comme l'homme le plus corruptible dans le monde. Sentiment yo congolais wana esala ete lelo makambo nyonso oyo barwandais baosala na Congo lowa babosha bandima basine baaccord na barwandais mpona bareforme ya bafrontière omona donc sentiment ya congolais eactivera toujours baposition moko négative oyo ezali contre propre mboka na ye mona contre propre population na ye nde yango wana sentiment oyo anime bandeko na biso ebele bacongolais oyo baplonge na distraction oyo bani bamemela biso lisusu na bakada pemba wana oyo bazwaka temps na bango na babiro na bango stratégique mpona koétudie eloko nini lisusu tokocrée comme phénomène mpo todistraire lisusu bacongolais bandeko na nga bacongolais Congo lelo eza na mabulu ya kosakana te na olinga bocomprendre bien eloko nini naye naloba na moment oyo Congo eza na mabulu dans situation Congo eza deep na niveau moko oyo koimagine te barwandais baokipa batimoli mabulu moko na profondeur moko na niveau moko ya GT pourquoi parce que bango bazwa occupation na bango au sérieux biso bacongolais tozwa komba na biso au sérieux te tozwa komba na biso avec beaucoup d'aventures avec beaucoup de distractions il y a moi avec beaucoup de hostilité il y a moi le moni ba rwandais ba avancer makasi na plan na bango ya occupation au lelo ezali ko frapper Congo DRC Congo lelo après libération aza na besoin ya un homme fort finga ngai Mike Mutombo betelanga maboko loba oko loba na kombo na ngai sala na otu sala ngai nazo lite nazo bunda pe munoko o nzamba pesi ngai pona lobela mabele na nga Congo na koloba titu ko libérer mboka wana Congo azali na besoin ya un homme fort
oyo azali capable ya kozipa mabulu oyo barwandais batimoli kana bateki un quart ya zamba na Congo forêt équatoriale banzete ezosila bino moko ngai na bino tolandaki bois rouge ebimi ekei bazambie nde bakangi bois rouge le roi na Congo frontière hésita à l'issue te parce que mboka eza na maboka bapaya bois rouge eleki nango bakokanga yango nde na Zambie donc kana bazosilisa banzete ntango te rendre compte na oxygène azosilisa banzete lelo wana alingi ateka mai bozomona bamabulu wana oyo nazoloba donc lelo te oke na Maniema Soudan azwa mabele oke na Angola na okoma meme na place wana azwi Kayemba donc oke na Uganda kuna na frontière Uganda azwa na ye Luan tout ça atia drapeau na ye oke na Bakivu kuna barwandais bazwa omona mabulu ya milai ya mozindo ya profondeur oyo ozala idée te alors Congo aza na besoin un homme fort oyo akoya kozipa mabulu wana oyo akokoka mpe komaîtrise bazone wana nyonso ezali occupé ke bato wana balibere yango mpo tozongela lisusu na centimètre ya mabele na biso ndenge ezalaka ndenge bakataka yango na conférence de Berlin. Affaire fiche de kolo nga na babenga fiche de kolo nazopete mpena baconsidération ebele te pasi na yebi ete aza embrouilleur moko bazala nde na Europe asera babusiness ya beau-père na yo tobengi na kombo ya Dos Santos président ya Angola abala fille ya président Dos Santos azali beau-fils ya président Dos Santos azali beau-père na ye yasalaka na ye babusiness alors beau-père na ye eza na mwa réunion moko boye nde nalobaka na bino toujours nga Mike Mutombo nabeta toujours lisolo avec renseignement soki nazwi information oyo ezali basource moko vrai na réseau ya renseignement nde na yo alimbolela bino na bilili ya les patriotes na États-Unis na administration Trump basalaki réunion moko balobela ye makambo ya bapays de Grand Lac balobelaki Uganda balobeli Rwanda balobeli Burundi balobeli Congo DRC. Na vidéo précédente na explikaki bino déjà que babelge balukeli na baméthode nyonso mpo basauve occupation rwandaise balongolaka nambe basa Soriano Nisi Madias Moïse Katumbi mais bamoni ke formule wana esimba te pate na niveau congolais la muki lelo en tout cas mpo bazwa lisu mopaya moko batia ye wana eresir lisu te. Alors le coup la bato wana baza na babureau na bango fonctionnera 24 heures sur 24 Dos Santos atalaki amoni ke na minute oyo soki tolobi to présenter quand même bacongolais na Amérique un congolais oyo azali 50% congolais 50% étranger nde tifik de kolo papa na ye de kolo biso oyo toyebi un grand homme d'affaires na Congo na province ya bakongo abalaka mondele suédoise bien sûr azali na basi ebele mais maman na fils de kolo wana oyo abala mwana ya Dos Santos azali suédoise aza mondele alors Dos Santos abeta déjà bacalcule wana nyonso quand même si bacongolais baoki kombo ya dokolo quand même bakoappuye yango mpe baosepela nango mpo oyo ezala pena baolandela pena nationalité pena te po baamona déjà dokolo tout ça donc ezipa bango miso yango Dos Santos atindaki délégation na ye bakende na États-Unis na Washington mpo bakende konégocie apresente bango dossier na ye lokola na minute oyo Washington babeti déjà lisolo fo konettoye le pays de Grand Lac kobanda na Uganda mpo Uganda nde pena aza président oyo Donald Trump pena azopointe mosapi mingi nayebi te bango mibale oyo liba oyela nayebi te Uganda atangi Burundi Rwanda et puis Congo DRC aleyaki ekuna amemi dossier na ye non voilà toza na mwana homme d'affaires moko aza congolais en tout cas mpo na dossier ya nationalité epose pena problème te parce que papa ne pena aza congolais mpe ayebani na Congo wana azalaki grand homme d'affaires asala babusiness ebele na Congo baentreprise ebele donc ekosipa bacongolais miso mais malheureusement lelo akomi kuna ake okuta dese ezali daa na dossier moko dese banda na likolo ya table 3 ans passé ezala daa na dossier moko ezalaka wana oyo bango moko na Washington bayebi déjà après kanambe nani moto azala président na Congo délégation angolais wana le bake kuna banégocie baprésente balobi oyo bakoka oloba mais administration Trump na bino bacongolais bokomi bacommentaire de gauche à droite na baréseaux sociaux bobeti maboko tout ça nga Mike Mutombo naza koinforme bino boyeba ete délégation ya gouvernement angolais oyo ekende na États-Unis bazwaki réponse moko favorable te bazalaki déçu na réponse oyo bakutaki kuna pase bakutaki dese eza na dossier moko dese banda na likolo ya mesa
oyo ba grande puissance ebele déjà batraitaka dossier wana déjà bandakala bayebi ke après occupation rwandaise eza déjà na mutu moko oyo bamoni akozala wana mpona transition ntina vraie élection ya mboka na biso Congo. Alors là bamemeli président Dos Santos réponse wana président Dos Santos azalaki mpe satisfait te na réponse wana agele kaka mpo ye azali mutu ya baétablissement ye azali mutu ya balobi balobi wana mbaeda mpo baboma savi mpi mpo bapesa bacondition oyo asala mpona bamambo bakongo tomona mpe lelo balobi wana mpe bango bautilize mpona facilité assassinat ya Laurent Désiré Kabila mpe atila biso Hippolyte Kanambe na pouvoir lelo bakongole ebele so boyebi yango te en passant nazolobela bino yango kaka mpo bozwa déjà idée que président Dos Santos ya Angola ye mutu afacilité assassinat ya Laurent Désiré Kabila et puis ye mpe mutu aimposa Hippolyte Kanambe na bakongole yango wana bomona na décembre lere mo mopepo wana ezwaki bango mpe tina mouvement abengisaki Etienne Tshisekedi na Angola anoke bayebi baaccord tosala donc mwana oyo azalaka na pouvoir bamambo wana bale 19 tolingi koyoka yango te bocomprenez te pourquoi Angola s'impliqué mpe na mwa bamakelelo wana abengisi mpe président Tshisekedi nani Mowei Tshisekedi wa Mulumba akendaki mpe Angola na ndenge akatimini basololi mpe tout ça bakongole ebele lokola bozalaka kidiba na chaque kidiba boyeba ete pourquoi Angola se makelelo wana donc dossier wana bandeko na bakongole botala mino lisu espoir na masolo wana te ntango bomona ba Olivier Kamita tout ça to omona Olivier Kamita tomonaka déjà Hippolyte Kanambe donc soki bozomona Dos Santos bomonaka déjà Hippolyte Kanambe bien sûr azoluka po amoni bato wana likolo balingi babwaka Kanambe tout ça ame kotante chance mpona beau-fils na ye me naza koinforme bino bakendaki déjà kokuta dossier moko te evanda likolo déjà ya table ana 3 ans passé eyalaka deya na dossier moko evanda bagrande puissance wana nyonso ti baétudie yango bamonaka we mutu wana nde fo azala esika wana baétudiaka dossier wana malembe ye anticipaki po akanisaki kopesa ye avantage po ndenge apresentaki bango voilà azali le fils ya un grand homme d'affaires Dokolo Trump mpe azali homme d'affaires ekointéresse Trump tout ça ajouaki na bastratégie wana nyonso mais azalaki dessus na réponse oyo administration Trump bapesaki ye lor bakongolais bolongola basentiment nayebi ke bozalaka na complexe mingi ya bameti wana toyebi yango mais bamusicien congolais oyo bajibe mpena babwaka bapatrick bologna couleur d'origine donc nyonso wana ozomonela basine ya bacomplexe devant la peau oyo eza un peu teint clair tout ça congolais toyebani toyebi na congo wana depuis deuxième république congolais aza na complexe makasi devant bameti complété na niveau moko afo alors babiloko wana yango toplonge bino na basentiment nde na oto olobaka ke sentiment ezali moko ya bafaiblesse ya homme congolais yango bokomi na bareseau dokolo aosala eloko te aosala rebellion te kobanda na bakongo to ebenga na occupation rwandais mpe dokolo azali patriote te pourquoi parce que soki azalaki patriote leur beau-père na ye déjà tobotola kayemba ye alingaka telemela beau-père na ye mpo ayebi ke bakongo ezali mabele ya papa na ye mpe bakoko na ye soki vraiment azalaki na sens ya patriotisme alingaka yebisa beau-père na ye en tout cas eloko oyo ozolingi osala lelo tôt ou tard epose problème na relation entre Congo DRC na Angola alingaka influence même mwana na ye mwasi na ye oyo azali mwana ya Dos Santos oyo asimba babusiness ya Dos Santos na niveau ya diaspora oyo batie parmi bafemmes les plus riches na Afrique donc alingaki influence même mwasi na ye alingaka yebisa papa na ye en tout cas papa eloko oyo osala ozwa kayemba oyo espataka petrole ya kayemba eza bien te parce que tôt ou tard epose problème soki asalaki yango te parce que makambo ya Congo etali ye te aya na sens ya patriotisme te lere baadepte ya boludu ya Congo bamassacre bango na barwandais tomona asala ni video mpona kokondane baacte wana omonaka mutu moko il n'est pas patriote alingaka na ye Congo te alors batande wana bino bakongolais bozoplongeaka na basentiment ya kosoutenir yo mwana dokolo bozoperdre bata na bino Congo azali na besoin ya un homme fort très puissant oyo Yoweri Museveni ye moko na état-major ne na Uganda alobaki mutu wana azalaki plus puissant même que Mobutu mutu wana na minute atie biso na badifficulté en tout cas nazosentir déjà toujours perdre le contrôle ya Congo kala mingi te merci. Merci binomo boyoki en tout cas ekomi prochainement et
Même ça, là, par commentaire, Mike a tout parlé, il a tout dit. Alors, il commis prochainement, tout ça, au saluer, Méloman Nyoso, Patriote Nyoso, Oyo, vrai alors, au bazar de part et d'autre, n'a pas quoi Nyoso à monte, au saluer, Bino. Mais les choses dans quelques bateaux, saluer rapidement, puisque tout chité déjà. Bon, merci, Minga, on a résident patriote, Nyoso, bazar à 4 coins à globe. Eliezer Tambo, émission de communion, mercenaire, journaliste mercenaire, agent ANER. Ndenge mona Reskan Yamakasadi, ndenge mona Babi Balukuna, ndenge mona Cyprien Wechi, bazali ba agent ANER. Botika Kobengara, Tambo, Eliezer, na Kinshasa, tout que événement, moi, Talami na Kin, au pétabité information, tout ça. Eliezer azali agent ANER ba utiliza yo ce que outil France ndeko nango za na Europe petit na aéroport Anjili ba zwi photo na yo ba benga Eliezer aye ba ebite tala photo o ebi mutu o yenda confirmer ingeta